Kalisus Maramba, danger de ce bota BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site munene. BTV3. Babi, landa mambo bien na kata BTV3, on se retrouver. Voilà, vous avez il faut à la membre à la dette. Mais je me rends compte qu'ils appellent un bateau vélo parce que comprendre ma camoufle les canamboka. On est bien papa Bishima. Dans le télévision congolais, papa c'est la vélo pour nous. C'est la nuit. Lobby, yeah, lobby de Bishop. Histoire, la boca de Bishop avec moi. Et où tu as ce qu'on a dit, quand on a dit pour se répéter. Total, image out. Avant, il y a un point à combattre ça, Bishop Aoutou-Gourouba. De la guérison du savoir de Congolais, vous avez c'est en 1960 à 1964. L'impérialiste, ma privant Mokarabiso Oyo, Isaïe à l'époque, droit et à exportation. Pourcentage, on le Moka, Isaïe, je veux qu'on soit kino, minéraux à Biso. Ah, ils ont dit, tout ça, même il y a 1% seulement à l'époque, même 2%, même 3%. Mais ma privant Biso est mort pendant 4 ans. Nazaï Oyo. Maman, il y a un peu de papa qui est venu. Il y a le Congo. Il y a le Congo. On a dit parce que Botanga histoire ya mboka na bino te. Soki olingi ko soutenir mboka na yo. Yeba histoire ya mboka na yo. PNP sa yo mayele na oyo komona lobi po oyeba ke oyo eza likambo. Lelo otola bitumba yo. Toza bitumba oyo pasteur auti koloba awa complot. Biso toyebi yango ezali conflit ya indépendance économique. Oyo ototo ali kobela le sénateur à vie. Héros vivant Jacques Kabila Kabange abundi à fermer hermétiquement porte impérialiste. Troisième, c'est la paix congolais droit. Il y a aussi exprimé et il y a que voter moto et aller. Vous votez président de Bolivie. But de replacer le pouvoir. Héros vivant a émis sa cabatonneau sur calme. Je vais respecter la constitution. Mais les lois par moi dans mon livre, il y a un tox. On a coluka, batoba pense à la facilement. Passion à matérialiser la carte à Boka Oyo. À la carte du Komabi, la zone à Bolingo na Boka Nagaï. Bon,
bolingo ya mboka nde tolobaka na lopoto ça se décrète pas, ça se constate ndenge tokoti komona yango oyo héros oyo biso kana nde tozali kobenga tobaptize héros vivant Joseph Kabila Kabange namoni pasteur Bishop mpe à partir ya poto déjà epalai kobenga ye héros vivant lelo baimpérialiste balingi nini balingi kodestabilize biso politique na biso koma badestabilize yango bokomona lelo balingi bamona te le président sortant héros vivant na président na biso oyo peuple kongola outi kovote Fati balingi bazala momoko te pourquoi po bazwa temps ya komanipule ye baprofite na bokonzo ya balisika baprofite na jeunesse na ye ya pouvoir po bamanipule ye bayebi ke soki azokende epai ya ndeko na oti kotikeli pouvoir kokebisa ye kebana oyo osimba te otala bazalaka mo soki balongo kuna baza na deuxième combat balingi bakabola ye président na biso Fati la directeur de cabinet na ye oyo bazosala lelo parce que la mission c'est quoi? C'est déstabiliser notre politique de notre pays. Bon, comment on appelle ceux qui ont évité la présidente de l'Assemblée nationale, Maman Jeanne Maman Jeanne Mabunda. L'un des président premier vice-président, Jean-Marc Kabounda. Quand on risque de créer une division de conflit, mais comment s'arrêter? Il cache les amis dans le combien de députés. Mais le premier vice-président a vu combien de fois et ça lit par preuve. Nous avons des députés conscients. On va aller dans le souci à mon mot pour la boca. Et ça, c'est ce qu'on fait politique. Sans les qu'on fait politique, on va dire qu'on va voter comme un candidat à la mission. Il y a ce qui a les FCC. Mais quand on va dire qu'on va voter l'auto-news, auto-tiwana, et ils ont les choses sous débat, il y a ma famille politique et comme il y a la nation. À un certain niveau, il y a un débat il y a politique, il y a un débat bien que les membres à la tête, mais au nom de la paix, les collègues à l'IDPS, la politique a pour fatiguer. On a dit, on a dit qu'il y a un moka. Et ça, c'est une divinité. La moi, quand tu veux écouter ma parenthèse, ma cas, tu as un peu moins ma bénédiction, papa Michina. En tout cas, tu me dis, vraiment, bon, tu es un peuple congolais et tout ça là. On a un cadre de coalition. On a une coalition. Ah, tu vois, tu cohabitation, tu as coalition. Alors, tu vois, tu vas le dire, tu as quand même dit coalition. N'est-ce pas? Alors, Banobi, Baniko. Et je sais que bientôt, on commence avec une manifestation, vous voyez, n'est-ce pas? Avec mon collègue, président Félix Antoine, tu le sais qu'il a annoncé qu'il y a 5 jours. Les autres qui m'ont échangé la vérité. Et puis, ma rencontre, je vois, mais comment on a avec un militant, ceux qui m'ont mis ma cadre de la FCC, tout que, tout ça, et comme on a fait la cadre, il faut ça comme un. Alors, je peux pas mener une initiative de parler bien. Et c'est très important, c'est dit que, la structure nouvelle, je pense qu'il y a aussi, comment on appelle ça encore, c'est ça qu'on a EPSP, nouvelle aussi pour ceux qui m'aident, l'initiation locale qui sont quelque chose comme ça, et qui m'engagent, tout ça. Donc, nouvelle citoyenneté, voilà, nouvelle citoyenneté, il y a peut-être un tic, donc, après un tic, c'était EPSP et puis nouvelle citoyenneté avec initiation, il y a un sens là. C'est très important quelque chose dans ce sens, c'est-à-dire que tout va côté à Bana, tout va côté à la population, côté à militant, n'est-ce pas, tant aussi au Sangani, n'est-ce pas, dans le Sangani, il y a un mariage, n'est-ce pas, exemple, Moko. Eza katika mkutambo eza batakote bazofuna batakote tout ça ekosala malamu te alors eloko mpenza peuple asengi vraiment na bandeko ya coalition bandeko ya par exemple ya potia cash ozwa moni baresponsable bacadre ya fcc balakisaka bolingo wana surtout la public vraiment ekosala malamu mingi tozongisele maloba mais aussi madame koloba biso tozali kokabwa te parce que biso basentinelle ya congo tozali na lunette oyo epermetaka biso kosala lecture politique ya makambo nyonso kongo eza lelo na nini tant totukola article 25 balobi article 25 ya baperlis elobi azali kaka
on a divisé mboka na biso pe bazali na spécialité ya kolinga koempêcher développement ya mboka na biso bandeko na ngai nakopetaka likambo obingi bobosana te lelo oyo te boza na pouvoir lelo peuple congolais na monde entier baza représente pouvoir na bino parce que bosali choix ya président oyo bino bolingaki président Fati lelo aza na plénitude ya pouvoir atika na pouvoir na ndambo te oyo ndio etika na États-Unis il faut que le président États-Unis ya baye pour pouvoir na époka impossible azali président le président ya pays nyonso oyo kuna babelgique bavote ki ndenge bino bacongolais bavote président Fati soki ya belgique bavote ki ndenge bavote ya bino aza na complexe d'infériorité te akoki koza azomanke eloko moko te il est président full peuple congolais balingi banégliger pouvoir na bino ntango bozali koboya koreconnaitre to bali kotiana na motuma intoxike bino boreconnaitre pouvoir oyo bino eloko bino bosali te élection ya bino moko financé par bino moko président ya bino moko sécurisé par bino moko lisasi ebeti te après élection bofete bino moko na président na bino moko kongolo bino boyebi menda baimpérialiste lokola bango batiaki maboko na kati ya makambo wana te babilisaki kandela na mbongo te kandela na bango aeshue bakandela bakosala nini bazali kosala campagne médiatique bino si bomoni na chaîne moko ya télévision ya bapaya bakomisa président Félix Tshisekedi que non, dans les 100 jours, voilà ce qu'il a fait, c'est un bon début. Et si on était en chaîne pendant ce temps, là, le réalisateur, bon, préparation déjà, élément, Makambo, il ça m'a convocation contre le Cocaïne, tout ça, malgré que la reportage n'est-ce pas, l'audience wana et tout ça, mais là, on dit, on va comment l'occasion pour appeler ça, tout ça. Alors que c'était déjà reporté, tout ça. Alors, le général Kassongo, qui est le commissaire provincial de la police, là, on a vu assassin, n'est-ce pas, bon, on a dit qu'on a posé, ça a tout ce qu'on a fait. Alors, abalobi na kati oyo na bakasio babimati soki na bani bakati oyo kapapa oyo comme si na mapiage bando pour les nini boy ne bololo tout ce que na le Japon kashina donc préparer sur élément toujours parce que notamment la télévision la convocation la sagesse oyo mama kipavita parce que nayebi ke baza na responsabilité ya kobatela peuple mpe ya kobatela mboka sagesse wana en tout cas bosali malamu mingi oyo lelo oyo l'état aza na mosala na ye ayebi ke mbebe ezali abengisi oye mais badongole miso baimpérialiste epa na bango elingi kokoma moyen ya kotia moto na mboka oyo kopelisa moto toketika ye na parti soki tokomi kuna akokota te liboso ya parke tokima mapine slam esala oyebi eloko elakaki lobi mikolo euta koleka anadek esi azwa information ya bapine babomba bapine ebele babomba bapine ebele mpo lokoma station anadek azwaki information informer service to récupérer la station essence. Station service. Station essence, c'est bon. Ah, d'accord. Tu peux la semaine à la place. Voilà. Donc, comment va l'illuminer? Mon Kéziki. Là, même le lot sur le terrain, au moins, on n'a pas quoi. On n'a pas de pointe. Au moins, on a gagné sur le tour de ton arrêt. Ma vie, c'est que moi qui a tout ça, ça va me faire tomber la vie, c'est comme ça, ma vie, c'est que le mon côté, il y a connu quoi, ma vie, le côté à côté pour les peuple congolais, pour les cabacondio, voilà, la moka, oui, voilà. N'avons le matin pour le moment, on va prendre dans le colo. Et dans la région, comme il y a quand même les le nom de président Fati. Parce que c'est lui qui a le pouvoir
oyo azodivize mpe bacongolais soki ye azalaki resengo wana te mpe mpe akontinue kosala kimia na mboka lobi moto ekopeli Laurent Gbagbo le président ntango kaka meka koyesa bafrançais alobi na revoir baccord ya biso na bino mpo l'intérêt ya peuple ye wana aza na pays bakangai bango akoki eza na moto moko te babakomo enfant chéri na bango oyo alingaka peuple na ye parce que soki ozali kolinga peuple ye bakozali kokoma directement ennemi ya baimpérialiste tala ndenge bakontinue na motu lelo bon peuple congolais areconnaitre te eloko oyo mobutu asala te eloko oyo baobengangi vote vert mobutu asala yango te eloko oyo sasu nesera pa na ngai na ngambo asala te elo baprésident nyonso ya afrique mosusu ebele ya mikolo basala yango te ya cameroun tili basala yango te je soutiens bazwa joseph kabila kabange bakoma kotanga ye na l'école eza kokumisa soki biso lelo oyo toye kopesa ye nini tozangi merci na nini na koreconnaitre ayebisaki biso akorespecte constitution il a respecté constitution chez les impérialistes babili te eza pression ezali pression parce que balikisa bakoloko kosala te biso toali kosenga na président Fati atamusa mboka na ye na kimia eza mboka oyo eza ya mabele ya bakoko na ye peuple congolais oyo na confiance ya pouvoir na bino oyo kopesi président na bino Student mpena bientôt place wana omekakokota na balansaki plainte alors docteur la convocation alors voilà invitation c'était une invitation hein il y a une convocation c'est très important parce que vous savez c'est différent parce que moi même français il faut faire attention à maman hein invitation convocation et là deux mots différents donc on va rappeler cohabitation na coalition et keseni alors donc il y a une invitation n'est-ce pas alors bah de qui ne comprend pas mais tant que moi peut-être que moi tout ça parce que bato ya biso pe ya misala basaka misala pe ya kolukaba tout ça le reste que le monde tant que moi ils ont risqué pour donner soso makatano de to reporter yango comme ça tu peux inviter ata mokolo mosusu mais malgré que ba reporter invitation eza na biloko bandeko bangai kaka basala kaka mobulu kokase apesaki bito eloko baimpérialiste baza kolala te balingi stabilité na mboka oyo te epreuve elaka la polise po bakangi bato wana étation nini ngai leta moto na invité oyo epanolani mpona nini leta tanga leta kozali mpo averifie bainformation oyo aza nango sirio po akobenga ngai yo na invitation nakei est-ce que yo te moto tomonaki lobi na cimetière boye na ntango no ezalaki ngai te moto alataki na mani couleur rouge tenga aza elamba couleur rouge te ezonga ndako eloko batekaka yo leta ezala donc koinvite moto mais yo omoni invitation ekomi lokola manduki oyo elataki jour aprogrammation d'élection ta bazali kozela chandaga bango basasebetaka manduki wana bamoni o voilà passe à nord bokele koakompagne misokuna moto aloba boinvitaki ngai nakolela makasi okoyela makasi okotaaa ebongo soko opg invité kaza na biro te non tozali lisusu na ntan wana te ya kozonga nsima bakulutu na biso oyo bona kosala politike la politique est dynamique politique eza kaka to ndele 1 plus 1 égale à 2 non ntango oboni lelo donne ya mboka ezali boye oza politicien ntango banaka politique oyebaka te kejour okoma candidat président de la république donc lobi mpe mosu ekoki kosala lisusu ade mosusu to batela mboka oyo eloko kaka moko bobeko biso toza na yango peuple congolais kofongola misu toyebisaka bino toujours vigilance ozala vigilant po bato wana balingi mboka na biso te banani baimpérialiste balingi présent na biso oyo tovote awa atambusa mboka na ye malamu te pourquoi soki batiki ye na kimia na moto esi ayebaki yango problème yoka bato mais ye mpe kabilango akovanda te akopema te mais ntango président na biso Fati azalaki nani président ya baresponsable ya
président, il y a tous les opposants. Alors, il y a ma bateau dans le bureau de la métier. Ma vie, tu faisais où tu as ma maison, tu as Belgique, parce que tu as à ce cas-là, il y a ma bateau. Et bon, ce qui est l'autorité morale, la biso, il y a XC, avec une biso, la tigaka, de quoi le problème? Mais c'est bien le politique, le pouvoir, le politique. Il est politicien. Article pouvoir, article politique, il est. Il est pour le même sur la moitié. Au point qu'on va prendre la République, notre politique, il est. Notre bishop a dit, après 2 ans, mandat, il y a président de Soufati. Après 2 mandats. Après 2 mandats, il y a président Fati. Alors, la question est 2e mandat. Président, grand frère de la Madame, Virkat Naye, Directeur Kamel Naye, Vital Kamel, Azali dans l'ambition, il y a un candidat. Est-ce que étant président Fati a posé la même mandat sur Katiki? Non, on dit le pouvoir, on dit la politique. Non. Pourquoi on dit la pouvoir on rejoint, on dit les politiciens. Merci, merci beaucoup. Toi là, on a mis Makamu Maleka qui l'homme de l'équipe de 7h lundi, de Kofaïla qui invité, n'est-ce pas, invité la police judiciaire. Parce que toujours là-bas, surtout moi, je connais un rôle qui nous avons qui invité la police judiciaire. Pour tout là, tu peux dire comment on a tout ça, mais là-bas, qui m'a donné pour sa sauce. Il a mis balai, pour la retirer, enfin, pas retirer, pour la reporter, invitation, pour la Nicolas, et tout ça là. Mais malgré ça, dans le moment là, ni il n'a que ça là. On peut peut-être ça, on a déjà pour ça là. Et heureusement, nous, de quoi le dire, ce qui la police va s'attaquer, pour nous arrêter. Il s'agit d'une quinzaine de personnes interceptées devant le siège du parti politique Lamouka ce lundi sur l'avenue de l'enseignement à Kasavubu. Lors des aveux, ils ont reconnu qu'ils caillassaient des véhicules de privés et barricadaient la route avec des pneus brûlés. Des actions déjà programmées par ses soutiens du candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Martin Fayoulou, devront l'accompagner à l'invitation pourtant reportée au casier judiciaire. Une autre bande projetée de procéder au pillage systématique de magasins appartenant au sujet chinois. Mis au courant, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassungu est venu s'en rendre compte au commissariat urbain de la Funa. Il y a tout le monde qui encadre tout ça. Manifester comme on manifestait, vous voulez avoir la balle ou bien informer l'autorité urbaine. Comme ça que chacun va à ses occupations. C'est comme tu manifestes. Un autre qui va travailler. Je crois que personne n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, on les a libérés. Mais prochainement, on ne le fera pas parce que les libérés sont déjà fichés. En cas de risque, on va le faire à qui. Après cette exhortation, la bande a été relâchée. Geste salué par un élu national du label Lamouka, le député Ados Ndombassi. Je tiens à remercier bien sûr la police nationale, ainsi que le général national. Tous ont recouvert la liberté, l'ordre public étant rétabli grâce au professionnalisme des hommes en uniforme. Alors, Makama Bonde, Bandeko, Tony, société. Toujours dans la bateau, le pillage, toujours dans le Bandeko, la vie, tant la vie, c'est du Makama Bonde, il y a esprit de vie, il y a esprit de mort, esprit de vie, transport, comment que le transport, en tout cas, passe. Comment on a compté ça? Peuple congolais. Autorité de la passion à Mototo, à écrit par lui, il y a eu sa peuple congolais. Rappelez-vous que vous avez élu votre président pour la mandat de 5 ans, mais pour la 100 jours. Bino peuple congolais. Vous votez président de Bino, la financement de Bino Moko, élection de Bino Moko, pour la mandat de 5 ans. 5 ans, vous avez renouvelable.
soki asali mosala malamu boza convaincu na ye bokovote lisusu na mbala ekoya mais boyebaki bato ya mabe ya mitema mabe ya impérialiste bakoyela biloko ebele ya bamontage biloko moko ezanga ntina kodécourage bino kolakisa bino kodésoriente bino vers eloko oyo bino bosala te eloko bino moko bosali balingi babotola bino na maboko balingi babotola bino pouvoir oyo bopesi le président Faci soki lelo bato ya libanda bapaya impérialiste bazo reconnaître que c'est vous le peuple nde bovotaki ye siko pouvoir na bino eki wapi je me souviens mokole bokolaki na base ya mbula bofongola miso balakaki biso ke gouvernement oyo tokotika yango te etambola malamu te yango ngo bazocrée badivision bazocrée baproblème bainvestisseur baya te bomona bakaka premier ministre ezocrée baproblème baza na nsima toyebi bango oyo te oyo comprend mais biso toza na limite ya basentinele tona na libanda tomonaka ndenge bakotaka tomonaka ndenge babimaka tozalaka na mission okomisa bino ke bofongola miso bocapitalize baénergie oyo bouti koperdre histoire oyo bosali lelo na mboka na biso lelo bato bazali fiere ntango bazokende na france bazolia na président sortant na président eli oyo azosika ali kosolola so bakende états-unis bazokomona président yango ya kala obama na président sika bazosolola ebongo soki ya congo bakomona baza kosolola ezali mpona nini biso te bakoma bimeli mpo bozongela kodivize lisusu mboka oyo lengole kokana oyokana peuple congolais bobosana te na turki baimpérialiste basalaka coup d'état mais peuple alobaka non président na bango azongaka bofongola miso na bipepe oyo bazolinga bamerso na mboka na biso bakolonga te soki tozali kaka bomoko tozala bomoko awa tozala besoin ya débat ya moto aidps te toza besoin ya moto ya inc te parce que biso nyonso tokomi bakongole moko tozali moko susi na biso ali mboka ekende liboso eyokani bon s'il vous plaît bishop aza mpe na liloba suka bishop oza liloba suka mais tokosenga mpe na yo bishop ntango ozosisa ata mwa priere moke mpona mboka na biso kongo ekolo asambela nkolo topeso merci mboka oyo ezali ya yo tu as dit dans ta parole priez pour tous qui sont élevés en unité afin que vous meniez une vie paisible tranquille dans toute piété et honnêteté. Nous prions pour ceux qui sont élevés en unité, Père, pour que nous menions cette vie paisible. Nous avons besoin de la paix dans ces pays. L'amour qui découle des veines de Jésus-Christ peut être déversé dans ces pays. L'unité vient de toi. Nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus, nous vous supplier. Amen. Amen. Je m'adresse principalement à Mokonzi, Sultan et l'Église catholique. Daniel Mousselou a se rappelé à l'Europe peuple congolais. Tant qu'on va voter pas pour que ce soit mon candidat par Otaka. Parce que neuf. Ceux qui vont voter pas, filet blanche et est-ce que ma zone est là? Ma bonne pas wana, on peut le pas passer. Ceux qui vont zone est là. Aïe, ce peuple congolais qui est ma zone est là. Mais ceux qui vont zone est là, Bote Kafé, c'est les Chilombo, Assis Samanda Naï, ce n'est que 5 ans. Ça ne va pas profiter ni à Kagé Mousselou, ni à l'Église catholique, ni à qui que ce soit dans ces pays en feu. Ça va détruire le peuple congolais. Ça ne va même pas profiter de la sauvegarde du peuple Fayoulou, Matiti. Mais ça c'est pour la matinée. Et pour Nakamontoba, nous sommes au Congo, nous allons être Mouroubaté, ça c'est pour les Congolais. Ce sont nos frères qui vont mourir. Matiti. Soki nzamba pona ko mo pesa mboko yo et le bongo ko empêcher kayote oza congolais qui dans tes droits mosala mokana yo sala continue na yo comme président de l'Olingi. Alors tout ce que je demande c'est la paix. La manipulation de la population et l'otaka musika. Vous prenez la population comme vous bouclier pour pas pouvoir tout le monde la passe tout ça la poste sur matériel congolais et gangate nzamba pa moko.
Manuela nitokomi na suka pona lelo suka émission na biso ya lelo tosutia tokomikia na émission na biso ekoya nde tokokanisa papa na biso ngokassanji pour vraiment alobi koshinga nzate émission vraiment ya sika lisusu makambo ya danger liso ebotami BTV 3 chaîne sur YouTube BTV 3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3 babi landa makambo ya bien na kati ya BTV 3 on se retrouver